ngande nazabu na kondima na naza na via pasi ata soki olingi obokolanga ou obokolanga ite mais na kolinga jamais na vie na biso ya pasi oya ko exposer busoto ya famille na biso à la place publique. C'est que Benita est en train de faire, c'est pas bon parce que moi si muto afingisaka mobali na ye, moi si muto afingisa basemeki na ye, eza ye muto aye ko exposer famille ya batu siko soki ezaka pona bambongo na ye, dans ce cas là à vivre kaka na babomengo na ye sa aza na mobali pona famille nyonso te balingaka batu basalir bango donc babandaki ko vivre na soi-disant la pauvreté na bango bakufaki te. Donc c'est pas parce que Benita parce que baza mikolo banda babota mati bakomi mikolo na matembele na bango na ngai na bango bakola nango kaka mais bazala na respect ya famille na bango. C'est pas parce que yo kolesa bango basoso lelo que il faut oya ko bimisa pauvreté na bango à la place. Et na pese exemple parce que famille na to yebaki yango te yesikoyo vague na ye buzoba na ye azomemana engulupa ya famille ya batu na sima. Non, elle doit respecter famille ya batu. Soka Monique ya bongi, soki ya Monique aza au-delà ya nini. Dans ce cas-là, à vivre, ye moko na bosotone, vie à mutezala théâtre été. Elle est en train de faire des scandales sur des réseaux sociaux. Elle se croit meilleure que les autres, mais en vrai dire, aza meilleure. Elle est très sage. Arlette, tant mon famille est dans mon famille est Paris n'est pas de talent micro na yo so ma motele na kumba tout na Arlette tant mon famille a ba côté ya na Benita avec na famille ma satana déjà qui faut pas s'attendre ya qui côté na soso. Non, nan omoni en fait famille ya batu ba yeba ite ba okota na soso ezande mobali ya Benita. Télévision, pourquoi non le baba yeba quitté? Parce que le départ, en fait, nga déjà mobali wana ndeka bat baloba azane pasha, nga pe na confirma na nga za pasha parce que mobali oyo autoritaire, même na minute onde moi si naza likolo na yende nga kendo matapa Congo ça. So azaki mobali autoritaire au contraire, alinga ki a fait retirer ces moi si na non na ba réseaux sociaux le temps que moi si a kita. Tellement que azane epe mobali autoritaire te on to mona ba scandale boy na réseaux sociaux. Mais mobali ezako moi mobali kotika laisser aller pas moi si et lobite que famille na yenyo sobatiki laisser aller parce que mobali wana na famille na na privé bazana ba chose o balubanaka mais jamais mobali aya ko bimisa makambu ya famille na réseaux sociaux ezakaka grâce ya Benita bakombo ya famille wana en dehors ya petite sœur wana o aya ko loba bilobela to mona na biso na mutu musute ya famille wana aya osala ba live ya milai aya ko loba donc moi quelque part na loba ki famille wana ba yeba ki teke ba okota na buzoba oyo c'est plutôt moi na bango mutayeba ka okota na buzoba mais famille wana bazaki prêter ya okota na buzoba oyo siko Benita si elle tient à sa relation si elle tient à vie parce que Benita a mona mukete to beta lisola bana mikete ya 18 ans oyo yeba na ko sa ba part des choses c'est une dame. En vrai dire pas mundele eza dame. Donc avant de même libala wana avant daki nango ataso ke zalaki rose te ezaki biete mais avant daki de ananda kwa libala donc azana expérience ya vie koleka batu belé o ba kotia ba commentaire elle doit se calmer qu'elle arrête d'exposer famille à batu parce que yé mutotia azunde mundela lo baka azo mener famille à batu na bou en fait yé mutotia ba on a poto elle doit se calmer ce qui a Monique elle est pas prête. Oui, c'est ça, Arlette et Yoka. Il y a un qui n'a famille et c'est pas quitté. Par contre, il y a un niveau à se bloquer. Mais c'est bloqué, qui m'a cassé. 3 semaines. Moutatia makambona nyoso za maestro na abumi moto na mama na bango. Parce que ba bloquer ndeko bango, ba bloquer koto comme ezobeta makaka. Ba débloquer comme peut ezobeta parce que famille comme il y a confusion. Alors on va faire comment? On va faire comment oh OK maman mboka mwana to tikape mama biso qu'elle y a aluba. Kita passer ça na bina luba na tout à bordir rebelle pamba pardon qui. Aussi d'abord on conseille les choses demande à deuxième de poser à ta 3 tours. Yo bikasio pesa mutu maluba tenga sisi na ka ke nga problème na ngai hier Ramsès wana so pasta parce que ça ne peut pas stater pe mususu. En fait déjà rien que mbongo onde ba osaka nango eza pena ke mbongo o batu ba monena Ateaka. Et quand ça n'est qu'un frère, pour ba Congolais, tout le monde changer les cambatanga, les autres dans une micro, dans l'IP. Bernie, c'est pas comme il lève son maman pasteur, alors qu'à l'Obama, soko ba makata, na TikTok, tout ça, boutou, donc on a qu'à se permettre, na ba mot. Donc, ça veut dire que, ce qui, bango,
Et Benita Monique, elle n'est pas prête pour le mariage. Akabwana, papa, batou, ata la vie, parce que ma kambo, aussi, on a réseaux sociaux, moto a raisonné, ça bonté. Donc, moi, je la trouve terre à terre, je suis désolé. Ma Benita, baza, bon, exemple à suivre, était na nini, la communauté. Bisous, bye. Merci beaucoup. Comment qu'il est déjà musique? C'était ça, ma papa. Na kitiso, hein? Na kitiso. Malwa mboko na mama Kelia nangai. Mama Sheila, bonsoir. Yeah, Sheila. bonsoir. Bonsoir, Junior. Nga na ngena loba kaka. Elo na ngena loba pona moni Arlette abeti basete. Merci maman Arlette lobi bien. Benita, est-ce qu'il y a une place bakunda papa ntia? Toki vraiment. Amona na nango. Toki alinga papa wana mama na motema moko. Papa na mutalongola ke lem suna pasi. Angaki ata koluka akenda ata na cimetière ya papa na atia ata fleur. Dans loko asala eloko wana te. Soko akiti il faut luka ke mona ata cimetière ya papa wana ezala bien pe ekosunga ye. Na kiti nanga Junior. Merci bisous. Akokende. Ayoki. Invitation. Malwa mboko na mama Kelia. Bonsoir. Bonsoir. Bon tapoter live yaya. Tout forcé à parler. Mama Kelia. Nazaka na des questions ya tonton Gigi na linga tu na boy. Mboko na mama. Malwa mboko mayo na iko yoka yo. Oyi no ngate. Oyi ngate. Ayo ko dikako. OK, nazaka na des questions pourquoi makambo eza la toile biso soto olanda ba live. Première question na ngeza ki eri ya be ba lingana na papa sankeda ko na Congo. Papa ça là déjà malade ou bien zaki no en bonne santé mais moi nzoto kezo saka moi ba fuita mike. Oui, bah, nous autres, moi, ma foot, mais santé, ça pesa ma casse, ça comme des malades. J'espère que a expliqué quand même makambo so mais ndenge na za malade mais moi c'est accepté que quand état zalaki. Non, expliquer que moi c'était moment ça comment déjà na poto. OK, peu importe. Et deuxième question na ngé zaboé. Biso na coutume na biso surtout to yebi que ceux qui moi ça ku fait mobile azana na se quelque chose ma famille ba ofingo batu ba ofingo okoyi ko banda loba te. Soko zo loba soki ba kundi mobile moi ça tika la biloba tika la kajité. Na yebi te bino tu bozala na matanga. Papa sa kufaka yabe azaka ko loba biloba na batu ou bien azaka na titi nini na ngina yeba nanu. Bon, selon moi, il n'a pas de réponse qui tourne parce qu'il y a un quoi, dans un front. Bon, entité, il y a un open, il y a un coma qui a un mawa. Bon, kota la rapport kaka, azaye monga zoki agitation vraiment et ça là qui pour ezan ndenge nae akoka ko supporter tout ce monde les live. Yango nous sommes na kino tango anima kokala sala ki ba twasa se ba analyse ba sarato la ya mtine kinga sala intervention azaye ko loba te azako solo na kana téléphone na batu mais trop kolala e monga solo na batu ti to comme na niveau que to PC qui s'apongi pour aloba te. Et ça qui m'a traumatisation comme Ya ponga ita yepi na famille na biso ko to africain soki moi ça ku fait du mobile azala na se ala taka lingwa na aloba te soki moi ça zo loba to sona batu soki ba kundi mobile o bando tika loba peut-être eza moko makambo to mona parce que na moni azana maîtrise te wana selo a vinanga azali kolo bon makamadi ngundu to yebaki te mais alaki bon, entité de matanga, ndenge na mona kia zena entité de matanga vraiment hein, azana entité matanga kolala kovana na se avant na se na matela muke so ya muke ya nene tapi na ngiza munene avana kia ngapana kama ba séjour wana ba 50 jours bon on a tani na ka question ngwana po ba biloko wana biso to yebi même na Afrique kuna mama mususu mobile akufi azoloba zo sona batu ba kundi mobile comme stika la akomi biloba azoyeba su ko se maîtriser te question nange zaleka ya ngwana bon va conseiller misa tu n'empêche moi ce soit azemi azala poser azoganga la live azo stresser mais moi no azana na dibon moi on ce moment azo sala directement que na ko affecter moi azam to sala ba rando na bato ya côté fois vanda nan net ozala na zemi so ma maman to me magazemi to kende échographie na sa moi na nyoso te la parce que na vidéo de moi na bimaka moi na m'appelle ndenge mususu ami bomba nanu azela mwana na ye abotama amona ye na misu
échographie eza eloko mosusu okoza na zie mokende échographie ezolakisa moto tomona yango meme bamindele partout oyoka moto oboti boye ndeni nala nde traitement na ngai le débit à la fin bayebisa nga mwana aza bien mais ndeni mwana bibi na baproblème boye il faut amibomba aza focaliser na baprière aza mwasa paster nde ye moko azoloba alongola na badistraction koyaka koswana ekomemela nango eloko te bakopesa mpe ata chaînette d'or te eloko moko mpe te oyo point de vue na ngai elinga ezalaki yango na ya jiji. Merci beaucoup maman Abisso toyoki akoyoka traitement ndelo mpe lelo eza mokolo asuka makambo oyo. Ah, ok, merci beaucoup. Kisa longa. Ok, malbamboka moyo maman oza kolanda biso na se. Maman Karine, bonsoir. Bonsoir Junior Boni. Malamu maman Karine, ça va? Yes, ya naza bien. Nengana loba kaka, omoni babilo mususu, eza ba conseil à réseaux sociaux mais photo tozokango pe à considération. Omoni moi tantino ocho kita. A soulever le mot eza très capital. Omoni po biso no sto mona kiabe na matanga mobali nende nga sala iba live. Amataki pa ya ni kwa asaka live ite na matanga mobali naye. Non, era zakina na se. Eza o era yaki ko se justifier na makambo ezaki na réseaux sociaux ya ni makwakala ya mbaki obosa ni junior. Ya ni makwakala ya mbaki azaki na dépression. Wala peza na kosa te. Ya tozolo bate ya. Ya ni makwakala ya mbaki na live ite. Ya ni makwakala selo abenga Benita benga ka na téléphone mutu mususu pa esuki ya ni makambo zolo wanazuka ya ni zaki na ka. C'est comme si ngana zona na kati ya live Benita savait pas que no ani makwakala zaki na kati ya live. Ya tozolo bata ko benga atochaka ko benga wana. Ozomona toza ba africain. Babiloko mususu ya tozo salango. Il faut toyeba ke toza ba africain ta tolobi to sambelaka oui. Toyi ko danda coutume te mais eza babiloko mususu faut ko respecter ngo. Soko respecter ngo te e ko ya ba retomber ndo ozomona makambo ezo salama o. Parce que ngala ndima kite ke ya Benita ko zo azeni ayo lakisa na réseaux sociaux. En tout cas na koka ndima te na nyonso o elekela kai na vie na ye. Biso nyonso to mona ki on na papa nza na ndenge makambo nyonso lekaki muto betel biso azate parce que biso so na réseaux sociaux. Et c'est là que le même libala près d'autres wana mutu ngai pa yebate pour près d'autres c'est là on libala te ezaka des familles ba yebana mutu pa ko yebate zemine pe mutu ko yebate to ngato sutuka mais ya ke oui ozwi mbongo eza chance na ye parce que pesa mini mutu nyo sauter nzamba sale grâce à vana kina papa na bo o asufa ki pe o ko mona na ndako biso ozaki te ya mona ki et sale ke futi oui mais ya ke osombi ba bijoux osale loko ye na on a réseaux sociaux tandis que yebi bitumba na yo. C'est pas bien parce que quand on a moninga te po ya zara ki na zemi aki na réseaux sociaux ti a bote sala ki eloko morote mutu na mutu azaka na bitumba ne azana famille a hoteli et surtout ye ba bitumba o na sazwi azaye mutu moko a bomba posoka bomba ki memba mervino ba yeba ki zemi anate ba ngai balandela te ba ko fingi ba tuna mama ba échographie comme de gauche à droite non même famille mobali na ye o azane siko ba ngai ba kotra buzo bate ko mutu moko ta ngaza na major o yeba ke ya Benita za zemi to vendre na ba poto a mutu so bo tutuika boti poto eza fricté o muta yenga na zema ke luka monsieur lokwa ko dia en plus ça na mwambongo na ye na minute azana ngo on se comprendre mais et ça bon en tout cas et mai déjà se pas mais à garder na silence à garder vraiment dans le silence alanda mutu te alanda muninga te ke asali live abengisi ke matai yako loba alanda te parce que mutu na mutu na vie na ye muninga wana ko zala azala vie na ye asalaka asalobi lobi asali boy et simbi mais ye aye ko sala boy et memeli ba problème okoza na mwana normal na libongo et comme jour abotami problème moko ye po anini batu nyonso ba chekize mino misu pour la minute on a bata réseaux sociaux ya bandoti ba yebi ke Benita za azeli na bata quartier ba yebi donc aza exposé azonga na musima ami bomba nano azela bota réseaux sociaux qui maraté et aussi la te akoya ko continuer ya on ngalo lobaka yango wana juju. Merci beaucoup maman Karine biso tomato yoki akoyoka zoyoka wana déjà na kanisa za pembeni za fête nanga ayoki déjà ce qui azamuta akoyoka merci beaucoup na part na yo. Ah merci Titi ça. La bouteille d'eau est là-bas. J'aime ça ici. Oui, allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, courrier. Benita, est-ce que Moutouna est là bien? Azabema Moutouma normal. Quelqu'un. Hein? Bon. Nadia pour répondre, sœur Moussous Balega qui avant Gaï. Oyebi, ce qui moi si
soki mwasi asali mobulu ebomaka mibali tomesana batrompaka biso eza rare okutake mwasi akufaki paske mobali atrompaki ye ntango eloko papa tia ezosala te bato oza na poto alobi likambo wana deja ko oui nazokende ntango ye benite azwi mbongo akasi teke akomi millionnaire mbongo ebongaka ezokota na porte ezobima na fenêtre ntango mbongo ezokota na fenêtre ezobima na porte aosala eloko moko te soki azwi mbongo wana eza bien aprofite aluka mpe mosala mpo mbongo wana kolia yango ekosila un jour alors alinga vraiment asi respecte nanu komi mwasi ya libala afana tranquille atika bareseau sociaux ekopesa ye eloko moko te problème azobosana lelo ezokoleka me bafoto bamasolo ezokotika na internet lobi akobota mwana na ye aya koyoka babetise ya mama na ye mwana kozala ndenge nini eske azokanisa na futur obi azomonaka présent lelo en tout cas nalandaka balive na yo namonaki oza bacamarade continue conseiller ye parce que réseaux sociaux donc likambo kani ngana loba yango wana azala concentré na vie na ye atika